patinetego oyo patiego moindo akana patiego ate kundi patinetego oyo patiego yo peki kolo bango e batingie na batango badiagre motoego yo de la kakaego matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bino nyonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino nyonso boyebi kolanda biso libanda ya mboka na nzela bongo ya internet Tomeseni koloba pona mbala yoko lisusu émission Baindo Bolamuka eyei omabota mabino na tina bemoko ya koluka kozongisa conscience ya moto moindo na kati ya nzoto ya moindo utamwa ntango tomeseni koloba moto moindo atamboli na kozanga conscience yango balesiye bisuka ya dendon yango balesiye makoso ya ngulu yango balatisiye basoufflement ya tombola yango bamelisiye bakisi perime yango balesiye biloko expiré akozwa conscience lolenge kani talantina mokili ya molimo ekanisaki na 1704 kotelemisa elenge mwasi ya kimpa vita ponini te na 1921 fumu kimbango atelemaki pena eleko ye mokobi misala ya 1921 fumu kusuki ya munzala mpanda na ngola nesongi ya nzila président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine bayei koluka kozongisa moindo na maboko ya tata mokeli kozongisa moindo na nzila ye ya bunga kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo yango pentina ya manaka na biso Baindo Bolamuka torobaki na bino na mwa ntango oyo tozongi pene na bino bokomonaka lisusu kodofile lolenge ezalaki mikolo mileki kuna ngunza manoka sima na bango ya kotambola tambola po mosala bapesi bango na eleko ye epai ya mfumu kimbango eze ya kotala baindo na bisika biso sika wa lokola bazwei lisusu mwa bompemi na engomba Kinshasa po nini te to profiter kosololaka na bango bafongolaka bino mémoire batalisa lisusu boyebi iye fumu kimbangu bayebi na kotia na kati na bango toze kokoba sujet na biso iye to bandaki bongo le 5 novembre ya année tozali tolobelaki baindo toluka kozongisa bongo mayele ya bankoko na biso bolandaki ngunza manoka kolimbola bapesaki bino pe balolenge ya kosalela bamino to tolobi bongo nkisi boyebi ya lolenge na lolenge ya koteke te mai ya bangunza ya koteke te soko uirintiri ya kobaka te soko non boyebi bankoko basalaki na yango ekomaki ezaleli kati na bato atali voisin mama mwana azali kotungisa mezeni nazali comprendre te mwana na butu kolala te mwana na butu kolela be kolela ngai pe tango na botaka mwana ezalaka lolenge wana tala omoni matiti ezaka botoke na lakisa soko mbala sime kosalama omiyebela matiti hospitalité africaine kasi lelo ata mai otoki na kalamu okotekila bato mai ya bangunza manoka bayebi mai na bino pesa yango kombo mai na yo benga yango mai ya mantsuki na nde ozali koteka po nini kolata kombo ya bangunza aussi longtemps ozali kosala pratique iye eyebani te to ebalani te na etamboleli ya bangunza totia zelo na biloko ya bana te totia zelo to mafuta soko ezali eloko ya ntina nango emonana na mosala na yango soko ezali mafuta ya mbila tia na pondu po ezwa ntina soko ekomi na bilamba mafuta ya mbila ekobungisa bongo ntina na yango kasi lelo penza maloba ezali mingi na eteni na biso te ngunza manoka tozali kokoba na sujet na biso yambo na bino nano mbote eboni bino santé matondo mingi nzoto ezali kimia kaka na kati etumba lobika baindo
tozali kokoba kaka mosala oyo toyaki mpona kobikisa bayindo matondo. Matondo sujet yeto bandaki uta mposo eleki kuna kasi eboti mwa mituna ebele na bandeko mingi ya mikili ya libanda balobi po nini bino bangunza bozokoka te bolingi te tobanda na ino na boyebi ezelelo mpo ya bino bangunza bozeli na ino koluka bato bazongisa lisusu mai ya bonkoko po nini te tobanda na ino na esika yetoze mpe toavance na esika tozonga tokenda koluka mayele ya bankoko lolenge botalisaki na manaka yeleki matondo mingi ndeko ndombele pe bongo matondo mingi na bandeko balandi na mutuna ye ndeko ndombele atuneli bino na banzi ndako nyonso tango bazali kotonga yango eloka liboso babandaka ezalaka fondation nde yango ezalaka ete soki fondation wana etongami malamu nde ndako mpe ekozala malamu kasi soki fondation etongami mpenza malamu te ndako mpe ekozala malamu te soki biso bayindo tobungaki na banzi kobunga na biso ezalaki wuta kaka toyambaki mundele oya biso bizaleli oya biso bokoko nde yango tobosanaki yango totikaki yango tolandaki siko bizaleli ya loposo pembe tobongo tolandaki mundele kolandela mai oyo bango bayaki na yango epai na biso na kolanda biso tolandaki bango nde yango esalaki ete biso bayindo toka kobunga nde lokola tobungaki tango oyo tata mokeli elongo na balongo tobongo basantu na biso na mokila molimo bakobanda kotinda batindami nyonso bakoya na mokili ya biso bayindo bakobanda tango nyonso kozongisaka biso na mokili oyo biso bayindo tozalaki so tolobi mokili oyo biso bayindo tozalaki eza kaka mpona kososoli ete tango mundele aye awa na 1482 nsima ya koya mundele akozongela biso lisusu na 1485 mpe bongo kozwa bagene congolais komema bango na eteni ya loposo pembe to bongo kuna na Portugal kozonga ya mundele awa na 1491 nde sika oyo mundele ayaki na bonzambe na ye na mokili na ye na bokoko na ye awa epai na biso tango biso bayindo toyambi bokoko ya mindele bizaleli ya mindele nde tobungisi oyo ya biso kobanda oyo biso tobungisaki oyo ya biso nde yango esali ete kobanda 1491 kino toye kokoma na 1921 tango Mfumukimango atelemi nde ezalaki kaka boyinga buzoba na buzoba bayindo babosani oyo ya bango batiki minoko na bango bakomi koloba minoko ya loposo pembe batiki bizaleli na bango bakomi na bizaleli ya loposo pembe maso ya bango ebungaki nde lokola maso wana ebungaki bonzambe oyo ezalaki na tango ya bakoko na bango ya mundela kwa koya nde bonzambe wana nde yango esalaki ete ekola su kobunga moyindo akomi bisalela moyindo akomi tango nyonso na ezaleli ya loposo pembe nde esalaki ete boyokani oyo bakoko na biso bazalaki na yango na mokila molimo ya biso bayindo nde boyokani wana ekatanaki lokola yango ekatanaki moyindo akomi na boyokani na mundele to na moto oyo azali nzinga na ye nde moto wana moyindo akobenga ye mon père de ngolo bake akomi siko conseiller spirituel ya moyindo nde sike esalaki ete kobanda 1491 kino lelo oyo nde mindele bayindo bakoti na boyinga pe bongo monyokoli ya makasi oyo esalaki ete changer ba forme ya ba génération na ba génération ti lelo ndenge tozali awa soki tokoloba ete esengeli na biso bayindo tozonga yambo mundela ya na mokili wana ya bakoko na biso pamba te mokili wana ne mutu ezalaki na soude na koyoka na malonga na nzambe ya bakoko na biso nde yango ekosala ete lokola tokozonga na mokili wana ekopesa biso sikoyo lolenge na yango boyokani oyo ekatanaki nde kozonga lisusu epai ya bayindo nde tango bayindo bakozonga na boyokani wana nde bakokota sikoyo na kati ya boyokani wana kolandela sikoyo génération oyo bango bazali nde esika ekosala ete soki bayindo na tango na bango na tango oyo bayindo baye komona cuivre donc bamoni basinga ya courant oyo te babendi courant kobanda inga ti courant ekomi ti Kisasa eleki eketi na Lubumbashi singa oyo basaleli mundela asaleli ezali cuivre nde moyindo tango akozonga sikoyo na eleko oyo bakoko niso bazalaki akotuna bakoko akobelela bakoko balakisa na tango wana eloko ni bango basalaki oyo ebalani na singa wana ya cuivre lokola bakoko niso basalaki bilungi donc ezalaki na bakable oyo bakoko bazalaki soki
mubali ake kobala mwasi ndi ezalaki na bakable bazali kolatisa bango câble wana ezalaki cuivre ndenge moko na cuivre lelo tozali mais koko asalaka cuivre wana soki bayindo bazongi na mokili na bango na tango wana koko wana koya su ko inspirer kolakisa bango matière nini oyo bango basalaki pona kosala cuivre wana lokola tozali na posa kosala bakable ndi tango tokoluka cuivre wana matière wana ndi tokosala siko singa wana ya cuivre oyo kosala te totika mundi kosomba su câble epai ba chinois totika kosomba su câble epai ba mindele tosomba siko tosalela oyo ya biso moko cuivre oyo kosala ete ebenda siko singa ya courant kobanda na yinga tiko koma na kisasa lokingolo bake kozongela bokoko na biso eza teke ndenge bayindo batsosolaka pe balobaka na tango nyonso ete bokoko eza bondoki bokoko ezali so tozongi eza ndi tozozonga makanisi na biso ya sima bakoko na biso bayebaka makamu te bakoko na biso bayebaka nyonso te bakoko na biso bazalaki doki bayuma doki nyonso te mundele nde mutu apesi biso histoire wana ya koloba ete bakoko na bino bazalaki mayele te bakoko na biso babelelaki bondoki bakoko na bino satani mutu azalaka na kati wana mundele mutu alobi nde mundele mutu alobi yango esali ke bayindo bisika nyonso bazali ete ntango bayoki ntango nyonso balobaka sango ya bokoko bazomona kaka ke bato wana baza banganga bato wana baza bato ya kisi bato wana baza bamagie bato wana baza boye nde yango ekosala ete soki bomonaki ete tolobelaki mingi bangunza oyo lelo oyo toza na bango na terrain oyo tozosala mosala na bango elongo moko baobelelaka mfumuki mbangu mais epai na bango baokende mingi plus na publicité olieke bakende mingi na message ezalaki kaka mpona nini parce que ntango oyo message ya lobi koyaka eza pe na bato oyo batelemaka mpona koluka kobundisaka kosala ndeti bavantard koloba ete ngai mpe fumuki mbangu amonanaki epai na ngai mpe bakoko balobaki boye epai na ngai nde bongo lokola bato wana bakozala mwa mingi na kati ya terrain nde esengeli sikoyo oyo tata mokeli oyo fumuki mbangu atiki fo babundisa sikoyo bato wana mingi na kotalisa bango ete mai bozali kosala parce que bakokanga bango kaka na baacte oyo bango bazali kopose epai ya tata mokeli soki tata mokeli aza na posa kobikisa yo opusani pene na ye asambeli balobi nde oyo obiki mais epai ya tata mokeli nga nakoki koya te na plateau ya télévision mpona ye kolakisa ete soki boye kosomba mai oyo soki bozwi eloko boye soki bosali boye nde tata mokeli abikisi nde yango wana nde tozali kobundisa pamba te bazali kozongisa biso lisusu ndenge moko na christianisme bazali kozongisa lisusu ndenge moko na bonzambe ya bapaya nzoka nde fumuki mbangu oyo azali mobikisi na biso bayindo mbeka oyo fumuki mbangu asalaki tuku misato na boloko na banzi azalaki na posa ya 100 fois ya mundele te azali na posa ya 100 fois ya moto moko te masivi to makamu so fumuki mbangu asalaka na nkamba bafutelaka na yango mbongo te bato bayaka bapesaka oyo bapesaka te kutu soki biso lelo oyo tozali kopesa bino mwa moke banzete zwa boye esala boye po ete bakoko na lali boye bakoko baye kotalisa sikosonga na olinga ete boya siko kosomba banzete epai na ngai to natekela bino maladi to natekela bino kisi nayebi te eza mpona nini eza mpona na kata relation wana oyo bakoko na bazoya kotalisanga banzete onga natalisaka bino omoni epai ya bakoko tango bayaka otika bakisi eza na miloko moko kaka baloba na biso ete nyonso tozopesa epai na yo kozwila yango mbongo te vome mutu ye moko akanisa oyo ya kokanisa epai na bino mais soki kutu bakoko bazoloba na nga ndenge wana kasi fumuki mbangu tango ayaka tango nyonso akopesa ete boyebi onga na pesa eza mpona bayindo bafutelaka mbongo te bongo soki namoni ke ndeko na ngai ngunza azoleka liboso mpona koloba ete boya kozwa mai ya boye nde siko fumuki mbangu alobaki epai na ngai eza mosusu oyo akei koloba epai eza mosusu ke otekelaka bato mai donc wana nyonso ezali mpona kobebisa réputation ya fumuki mbangu yango toloba ete totelemela bato ya ndenge wana tozala bajaloux na bango te mais tozolakisa bato ete ngongo ekoki eza ngongo ya kosala baaventure te na kombo ya mfumuki mbangu sala no aventure na kombo ya mutu wana ya mobikisi wana baya na ye na kombo ya mfumuki mbangu tokosala baaventure te po ete azali mobikisi oyo anyokami makasi ndeko na boloko mpona bolamu ya bayindo donc ntango yo ozosala bozoba mpona kobebisa réputation ya mfumuki mbangu na banzi oza na problème na molimo ya mfumuki mbangu ndeti na wana lokola baproblème deya tozwango biso bayindo tokolinga te mpe biso bangunza bandeko na biso bangunza bakota liso na baproblème wana oyo bayindo bazali na yango moi tozoloba ntango nyonso mpona koteya bandeko na biso bazosala bapratique wana batika bazonga na message ya mfumuki mbangu moto soki aza na mposa komona mikamusi ya mfumuki mbangu aya alanda fumuki mbangu nde fumuki mbangu akosala kati na ye olieki oleka na tv mpona kopesa bapublicité nde yango nde tozali koboya donc kozonga na bokoko na biso nde yango ekosala ete ekwa kobikisa biso po ete tokoka komata lisusu makasi tozongisa lisusu mabele na biso lolenge ezalaka ya momundela kwa koya matondo mingi matondo ngunza manoka tolingaki mpenza ekendela bongo po bandeko balandi
bayeba na kososola. Mais Ngunza Manoka, à chaque fois bino bangunza baibo botamina bilembo baibo zekolobela loposo moindo lelo boko ebisaka biso bankoko balobaki Fumu Kimbangu alobaki lokola témoin ya ndoto ya moto akozalaka te biso beto zekondima. Mais on dirait moi confusion zenele ko on dirait moi Fumu Kimbangu azekotia bino bangunza na confusion po bino basusu bokoloba neleko yeto komi na politique président Kabila 4e président batika ya sala euti na bonkoko euti na Fumu Kimbangu na maele ya bangunza côté mosusu ngunza face à la politique to yebi peut-être ko ba uti ko pimela bino bangunza primati to moni kuna déjà bandeko ya BDK ko silika fo bakata ba Congo sikawa inspiration na bino source d'inspiration na bino c'est mon côté yango ezeko tia bino na ba confusion po to ebite moto ngunza oya yeko senga primature poste ya premier ministre ngunza akuta na kape na Fumu Kimbangu. Mais soko to komi esika moko azweite Fumu Kimbangu akosi atie bino na confusion alobi makambo mosusu asali mosusu mais bomekana kopesa pole boyebi ya bankoko bilaka ya Fumu Kimbangu eze penza nini tozokoka ko maîtriser yango te bozolobela langage moko te basusu balobi boye côté mosusu politique ya lelo eze ya impérialiste il faut na ino kibokonzi ba inde fanda po politique sala mais bangunza mosusu balobi ba sauveur nyoso bazala opposant yango bango ba ino opposant une opposition lelo balingaki bazala ba premier ministre ya mboka bazoi pété basiliki pe omonite ke Fumu Kimbangu alaki pe mosusu atindi lisusu bino na donc moi yiki keza finalement bato bazé kolanda bazé ko ebate nini na nini inspiration ya bonkoko nani na nani azé kolobela bonkoko matono mingi ndeko ndombele na banzi biso tokendaka nanu yambo nanu na masese po ete na ebete moyindo nyonso sengela za makasi pona kososola masese tokozonga nanu na musala oyo mundela salaka na kata mboka na biso Congo na banzi régie des eaux mingi bayebi régie des eaux compagnie wana eza ya mai mais régie des eaux kobanda oyo bakela yango pona kosala ba installation basala awa na kati ya Kisasa na banzi batia batio o régie des eaux ataki mingi penze zalaka batio mingi ya mabende na matio wana kobanda bane o régie des eaux asalaka musala ngo tilelo na banzi batio wana nyonso bango bataki so totali na kati eza rouillé tant que yango eza rouillé mai oyo bayindo lelo bazali komela mai wana zo utana batio wana ndi yango zo kende kobelisa bayindo ba mabumu oyo bayindo bazali komona lelo ameli mai akoyoka ba amibe ameni mai ba levir eza suite kaka batio wana lokola babongisaka yango te ni yango yosala ke mai pazo leka kaka bongo wana pesi bino eza ndakisa pona koloba nini Fumu Kimbangu azali source ya biso bayindo pona yo omela mai na banzi il faut o traiter na chaque fois tio na yo wana de relation na yo na nani na Fumu Kimbangu nde tango yo zali ko traiter ni relation na Fumu Kimbangu nde Fumu Kimbangu azali ko pesela mai epai na yo nde yango yo po bana koloba pona ko pesa epai ya bayindo mais soki tio na yo wana soki nzoto na yo wana ezali peto te nde yango yo sala ba confusion oyo na sansi ni na koloba omoni nde tango tozali awa so tolobela ka msu mwana ntemi tolobela bangunza msu eza nini mundele asalaka makasi pa na biso bayindo ya kopesa biso lolendo na kimusuni moni apesa yo fier na kimusuni nde yango esala ke moyinda zo tambola akomona elamba oyo bazotekisa ngonda kisa $5,000 olie akene kosomba elamba azani na mbongo te olie akene kosomba elamba oyo ezali na mbongo na kolandela possibilité yo azana yango yake koluka elamba oyo eza na cher po ete bamona ye alataki elamba boy omoni nzo azobosana ke tina elamba la kata nzoto ezali kaka nini ebomba nzoto na yo omoni donc lolendo wana ya musuni yango esali ke bayindo pe bakomi na lolendo na makamu nyonso il faut babenga ye docteur azalaka ndenge nini akoyaka ka esika oyo malade azali kobela atali kaka boye infirmier expliquer akutanaki boye bon ça va il faut eloko boye basi bimaki ndenge amoni yango siko lokumu oliye docteur aya silisa bokono wana alakisa siko capacité na ye mais yazo pesa lokumu na nzoto nde lokumu wana nde yango ekoti
ti et pas bayindo nyonso na biso bato bangunzo zali ko sala musala ba msusu bazo sala na lokumu wana sikoyo tant que musuni na yo ezala na lokumu wana okozala na sete pona ko yoka kozana ko soigner relation na yo na Fumukimbango nde yango esala kete Fumukimbango lobinda kisa bangunza nyonso bo sangana ezana mutu o nga na taki ye mutu azali ne songa nzila pona ala kisa siko nzela nini bayindo bakotambola nde kimolende lolendo wana sikoyo nde salite yende nani ye pasa mutu yenda zabo nde ya mte yo sala ke message ekonoko beba omoni Fumukimbango lobi ke bayindo na eleko o esengeli bazonga esika babungelaki bayindo na eleko o esengeli balanda Fumukimbango so bayindo tolandi Fumukimbango nde bayindo bakobika waiza message Fumukimbango apesi siko tango yoko koma pona ko panza message wana okomona ke okay pa bande komso moki atende komso ninga za koloba bato bazokene pa ngai pa na bato bazati okutsa so lokuta na kati lolendo wana ekokota okay il faut société esika oyo source ezali donc Fumukimbango tango aye moni bande ko na ngai na ko meka mampu ko expliquer loko ma exactement pasi soki ntete ya manga bokati ntete ya manga ntete wana ekui sima mikolo lokola bokataki bolongo botimolaki misisa te misisa na wetikala na mabele sima mikolo bino tango bokoya bokomona ntete wana ekobota donc mipanzi ntete wana ekobima mais tango ntete ezobota mipanzi bokoya ko remarquer na mipanzi ya ntete wana ekozala na ntete moko to mwana moko ya ntete akozala munene koleka bana misusu donc misusu bazala mike mais moko akozala munene ye wana nde azandoyi ya oyo bokataki mais abimi ebele pene po nini parce que liboso lekaki na accident oyo ya mutu na ya sala ini akoyaki akolinga soko prévenir donc akobima ebele po te soki bakata ba misusu mais ya sala nini a survivre omoni ezandenge moko Fumukimbango tant Fumukimbango ayina 1921 kozonga ya Fumukimbango na mokila molimo tanga zonga na mokila molimo akosala sikoyo na epa ya bayindo akobota ma ebele donc akolata banjoto ebele balindo ebele bakobana kote ya ndenge biso pete ote ya kombo ya Fumukimbango mais akoye moko molimo na ye ekozala na mutu moko oyo akozala kati na ye pona ni pona ko prévenir ete ndenge basalaki ndenge nguna asalaki pona kozwanga amizwila ngai sute na ngonga oyo donc esika loposo pemba azali amona ke te seke Fumukimbango azali pa ngunza manoka aluki ngunza manoka ayeboye ngunza manoka ye mo atalite awate seka azali pa intel seka azali pa ngunza intel azoluka njoka wana ye azosala azosala evre na ye mais tango siko bino baye oboye oboza zinga ya ntete wana bozo ko sosola teke toza awa pona ko protéger toza awa pona ko sunga kisina na biso ekola malamu ndesika oyo mbebe ezali tanke boza ba lolendo na musuni ndesika oyo mbebe ezali donc Fumukimbango epa ya Fumukimbango source bimaka mai ndenge kaka bimaka ti lelo mais tio wana relation na yo wana ya ko soigner il faut butuna mo il faut soigner ka yango ndesika oyo ngana yebisa ke mwana ntimi fa zonga lisusu asala bandombolo asala ba gêne so ina koloba ndenge mpa ko comprendre pona aswana ye baite pona ni bato bakomi ko corriger ngai na makambo nga nazo sala donc directement eza musuni na yende komi na bosoto donc ezala rayon ezopesa ya Fumukimbango metelmizo ku eyokutana na lolendo ya musuni yango esala ke azwi makambo susu alobi makambo susu azwi makambo susu alobi makambo susu donc directement bato oyo bazolanda message ba comprendre ndeni c'est que mutu azali suna soudirité azali suna koyokana te na oyo atindaki ye na musala donc ezana mo simple pour ko comprendre so liyo tozomoni te bangunza oyo alobi boye wala alobi boye wana alobi boye nina kozanga koyokana wana ya mo te Fumukimbango asalaki nini akeye pa papa ebele omoni ake koluka mutu azali banda ya nini ya message ayebisi parce que soki Fumukusa alobi ke bangunza nyonso bosa to sangana bozo yoka te bomona za mutu ndenge binyo bosa nani bosa bato moni akepa mutalibana sani asangisa metango yotie lolendo ndi yango okuta na ba conséquences autres le loto malgré ko sangana ngo ya mutalibanda tata ebeli me lelo ebele susu balongwe tozui ba prophète atoli bandeko Kimbondo
bandeko mwe bele tiki bino sepeli suku ya kosangana na bino te. Matondo mingi tata Ndombele ezaka lolendo ya musuni. Eza musuni de Ndombele. Omoni eloko na expliquer ça clair, tu faut pas comprendre. Tant on t'a vu $10,000 mais azomona ete na $10,000 na zui oyo il faut na kosoma mbanza tombo. Mais ye mutaza na mbongo te. Amoni ke face kosoma mbanza tombo. Ezaleli wa mutapesi ezanani. Eza mundele. Mundele mutayenda ba marque wana ya bilamba na ye ya ba cher na ba mituka. Pone emema biso na dikanisa ko wulula biloko wana ba mbongo wana bango bazwaka yango. Omoni meye moko mundele so botali pena bandeko bazali ba millionnaire na kati ya monde. So moni ebondi mate wana za millionnaire. Pa ya zota a omona mbongo ezandeti eloko moko ya muke. Omoni meyo moyindo ozomona mbongo eloko moko ya cher. Nde eloko wana yango esalika kimusuni siko ko elati na bandeko wana nde bakomona ke papa nkusu so to pesi to soutenir ye to za la zinga na epo musale ke de liboso c'est que ya ko so mbongo ebele c'est que ya ko so la boyebe c'est que ba nyonso bakokomisa ye c'est que momi ki musuni wana nzoka nde na lelo oyo na christianisme o aza mutu na bango ezana eza papa omoni poni bazami balete bazami satute mais babinisi moko mutu na likambo nyonso mutu azalaka mutu ezalaka mibale te omona mutu atelemi boye mutu eza misatu boye mutu ezalaka kaka moko mais bino nyonso bosali nde nzoto nde sika oyo mundele alonga biso bayindo parce que akabola biso nde na lolengo wana de relation wana sikoyo ya molimo na musuni soki musuni akomi teti molimo mpe na relation na musuni wana esalini ekatani parce que molimo nde ayaka kolata musuni mais musuni te mutu elataka molimo moni ndeko Ndombele doki musuni nte yosala bandeko na biso bongo yao bandeko wana bayoka te message ofumuki mbangu azotinda matondo ngunza nalingi tokima mwa moke kote wana mais soko na bino moko bangunza boze kokoka na ino kokapte message ya fumuki mbangu comme il le faut te boni baibaze kolanda biso boni baibaze na ino libanda na beyamba ya bapaya bakokapte message oyo facile matondo mingi ndeko Ndombele likambo tozana yango eza likambo motindami na moyoki nguba na posa nguba na makasa likambo tozana yango ningo tuninga mutuna oke kolona nguba yolo ni nguba na tanga bani kobota yambo akobotelo nguba te akobota liboso makasa wana ekoli abimisi ba fleur wana ekoli mukolo yoza na poso okobuka okolongola nguba okolongola kaka makasa wana ndoko mona nguba na se kumekoloba teke poso wana ezanga kitina koloba teke makasa wana ezanga kitina parce que makasa wana esalaki ebimaki po ete nguba wana esala nini ebota donc soki bangunza mususu de l'autre tozali komona bango koloba teke baza na tina il faut bazala bongo pe biso ngunza bandoka il faut tozala kaka ndenge toza boye pona tososolisa bango basala nini baya ko rejoindre omoni parce que soki bongo te mbele pe tozoleka na ba média te pona koloba likambo wana mais soki toloba bango eza po ete ngongo ekoki po ete toteya siko bangunza oyo bazali égaré bango nyonso basala nini bazonga do sima mikolo bakoyaka bango kaka bawaya na bango kaka matondo bandeko balandi toze kopusanaka malembe tolobaka manaka ye ya baindo bolamuka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris ezeye koluka be bolamu ya biso baindo lelo na este ya pays na biso tolobaka yango ombala 7,9 millions de morts. Communauté internationale, médias en général, etikali, libanda, moto akolobate, kasi tomonaki na France, soko 100 personnes kokufa na attentat ya Bataclan, inane uti koleka, bomonaki France Mobimba mobilisé, président français akei ko s'incliner, et sika badrame wana isalamaki, mpo bangonde bato. Ba millions de morts basé kokufa, basé na ntinate. Ngunza toze kopusa na manaka na biso. Baindo lelo ndenge touti koloba tout à l'heure, victime ya makambo ebele ya mabe. Mayele ya bankoko eze motu ya masolo na biso ya lelo o biso toko senga. Boze vraiment na elikia
vous êtes sûr que na mayele wana ya bankoko ekoboyisa pe un jour baindo kosala rébellion na mabele na bango ekoboyisa pe moindo na koboma ndeko ne po lelo elobi bino moko moindo akotaki na bainstance nyonso loposo pembe bolimbisi akotaki na bainstance nyonso moindo ya lelo ayebi ntina ya ndeko na ye te lolenge etalisi bino eske kaka na mateya na bino toyebi te sans mokanda référence biblique soko tokoloba ndenge wana to sans livre sacré bozo vraiment na assurance que moindo akozonga conscient na lolenge mokili ekomi lelo matondo mingi ndeko ndombele moindo akozonga conscient po ete yambo ete tata manoka tongunza manoka oyo azali liboso na bino akoma lelo conscient azalaki mpe conscient te omoni azalaki mpe conscient te donc ye bayebaki te soki ntango ngongo ekoki nde aye kososola ke esengeli tolanda fumu kimbango bo soki tata manoka loba nazali loposo mosusu mais so nazali moindo ndeti bayindo bingo bake bayindo mpe kote tokende bakosala nini bakososola bon mais likambo oyo eza pena oyo eza makasi na kati eza nini ezali eloko na eloko nde ezalaka na ngonga na yango soki ngonga nango ekoki moindo mpe akosala nini akososola mais lokola masolo na biso ezalaki mingi ya boyebi ya bokoko moni tolingaki tomema bayindo basosola mpe bacomprendre soki lelo moindo akomi na lolenge oyo akomi ndenge olobeli donc kozanga koyokana kokabwana moindo epai ya moindo trahison eza facile mpona trahir ndeko na ye epai ya moindo bakopesa ye mbongo babi kende koboma ndeko na yo epai ne somo eza te aki abomi mpona ya welela kaka mbongo donc epai moindo azomona ezala asali bongo ezala azongisi boye ezala bomi moninga ezala asali boye ezala tongi moninga epai moindo azotrouvango normal nzoka nde bandeko na ngai bayindo na banzi nautaki koloba na bino na émission euti koleka ete ndenge tozalaka awa esengeli boyeba ete yambo tata mokeli akela milimo azalaki nanu ye moko kozala na ye azalaki ye moko esengaki akela sikoyo milimo ntango akeli milimo nyonso eutaki epai na ye donc toloba ya milimo toloba baange baange wana nde baye kokela mokili oyo ya mosuni ntango baange baye bakeli mokili ya mosuni nde baange wana bakobanda sikoyo koya kosala nini kolata bamisuni oyo bango bakelaki soki tozoloba ya mosuni tolobaka mosuni na mutu te tozolobela nzete nyama ebwele biye biso tozali komona te tozomoni te ezali na bomoi na kati ya mokili ya mosuni nde ye wana aza mosuni donc meme nzete meme nyama meme fourmi meme mpese aza na molimo mupepe kaka oyo lelo oyo tozopemela oyo eza nde milimo sikoyo ntango yo moyindo libebe kote epai na yo mundele ayebaki eloko moko epai ya moyindo ayebaki ke soki nazwi bayindo na memi bango kuna nakei kosangisa bango nzoto na mindele nini mindele oyo baza na milimo ya mabe oyo ya bango soki basangani basali nini bakotisi mpe milimo wana epai na bango bato wana baye na bango siko awa na Congo babalisi bango mpe na basi oyo bazali bayindo babandi kobota ta bandi kobota milimo wana ebandi mpe kosala nini ezwi mpe nzela ya koya kolataka banzoto ya nini ya bayindo sikoyo mission nini batindaki milimo wana mission nini bazwaki bagene wana bakende na bango kuna ezalaki ke bazwa milimo wana eya mpona ebebisa mokili ya bayindo so ntango mpe milimo wana ebanda kobotama na kati ya bayindo ebandi kosala nini ekontinue kaka evre batindaki bango ya kobebisa nini bayindo nzoka nde environnement donc nzinga tozali boye eza mipepe te kasi eza milimo na milimo yo zali ange yo po zali molimo oyo lati nzoto ya mosuni na katikati na invisibilité oyo milimo mpe ezali ntango bozoswana entre yo na ndeko na yo olobi na ndeko noke longo akende kokufa otindele milimo nini otindele milimo akokufa nde elandi ye nde kokende kozwa eti esika oyo azwa likama ne milimo wana esali nini erécupere ye donc tozokende kobebisa baespace na biso na maloba oyo biso mo tozosala nini tozoloba nde yango ekosala ke lokola bowumbu wana ekoli makasi epai ya bayindo ndeke kobota sikoyo babokono moko oyo ndekindakisa bokono ya ndeke maladi ya ndeke maladi ya ndeke ebotami ndenge nini na libota na bino ezalaki na koko na bino moko azali moyibi koko wana ndenge ayibaka ake koyiba na bilanga
ya mutu mususu. Ok, tu na loba koko wana za moyibi. Tozonga na milimo oyo loposo pe basala nini? Aya akotisa ke pa ya bayindo wana. Ngolo ba ke milimo na tango banisu koko lata ba ntoto ya bayindo. Ndeko yako botisa bino mwana moko o aza moyibi. Mwana wana kena koyibaka. Nenga yibaka yiba kola koli yazala ne goyigoyi asala ka musala ti musana kena koyibaka biloko bato akoy koyiba na biloko ya mama moko. O aza ne pauvre. O azangi na ye, o aza koko ayibi biloko mama na badi koloba. E fe ya maloba wana lokola bakangaki ete, lokola bamonaki ete ndi garçon na ko koloba bamona kinga te ta lobi na ye moyezo ngeza te. Nzoka bosani ke maloba o mama na lobi koti na mupepe. Mupepe wana e ko lukele siko mukolo oyo kozala na tana yo ya mabe pona mupepe wana kota tango ya kokota emsu yo kolaki obandi ko bota moyezo ayo ezati. Omoni oboti mwana oyo obotaki wana moyezo ezati mwana na pasali nini aboti tango mwana na obota mwana bani ko kangama tango mwana bani ko kangama bakomi ko tambola baluba ye bayete eloko ni ezo sala pe mwana na sala nini akangama te ezana koko na bino moko asalaka boye azongisaka boye ndo moni maladi wana kwa balobaka nde salaka boye so to ko sala nde nini famille wana pe sala nini ezalaka lisusu te pona to ko futa babiloko wana ke isingeli to salisa yango nde moni bakoko esika siko bazwaka mayele te pona ko salisa yango ko lezalaki maloba lokuli ezalaka maloba oyo ekotaka ete esala ba efe na kati ya nzoto ya mutu pona mutu wana ya kobota mwana oyo mwana wana obanokanga maladi ya ndeke nde pona kosalisa yango pe ezalaki ke il faut kaka mutu akosalisa yango abana koloba maloba akompisi asangisa lisusu na biloko oyo bakoko balakisaki ndakisa ndeti azwi poso nzete to bengaka bois noir moni nzete babengaka bois noir oyo basalaka mingi ba maboka poso nango bazwi poso wana tango zwi olongoli poso wana ndete olongolaka poso ya nzete amanga olongoli poso wana osangisa yango siko na mikeni na banzete ya mikeni osangisi na kati poso wana na mikeni okoki otuti na songe nango sous forme ya kombo otuti tango otuti yango osangisi ozwi basa mai mutu wana aza na maladi ya ndeki atandi botie na etoko ake alali boye na etoko yo zwi makasa wana osangisi obani kotia na mai wana ozobeta ye na mutu ozobeta na mapeka ti na makolo okosala yango 3 fois esili alamuki alali so boye obeti ye mpe ndenge wana 3 fois soki esili ozwi siko soso parce qu'il faut longola maladi wana soko tiango so na nyama omoni ozwi siko soso obeti soso wana na mutu esili ozwi soso wana okangi otie peni otomboli mutu wana alamuki maladi andeke esili mengunza c'est vrai toze kopusana na suka mais tokotika penza te siko bosimbi esali neti mwa iki na bandeko balandi mais bomoni teke makambo ya bankoko yango ezali kobangisa bato bazwa minkeni bazwa nzete ya bois noir batuti bapepoli mais bato bameseni kokenda esika moko balobi na bango au nom de JC moto abiki bazali na ntango te bapakola ye soko mafuta bazali na kuna babeleli kaka na kombo ya Jean-Claude JC abikisi omoni teze mwa sikoyo ekomi kobangisa mitu ya bandeko bazali kolanda matondo mingi ndeko ndombele soki bato bakendaka epai ya JC babikaka mbeto yamba bakape ya banada ndeke te mbe bango nyonso dia basala nini dia babika omoni parce que na banzi lelo oyo so totali na kati ya monde tozwaka na Afrique tozana plus ou moins 85% ba chrétiens na 85% ba chrétiens tozana bango mais malade ndeke ezali kaka mais pourtant bakendaka kuna so balobika ke silaka omoni te wana ezana ba vanti so ke silaka mbele biso bangunza tokuti malade ndeke te omoni parce que christianisme ekoti awa kobana 1400 tilelo malade ndeke pesa leni ezakaka c'est que silaka te biso ni toyeko silisa yango yango na pesa bango formule wana pona ko silisa yango omoni yango na pesa bango lolengo wana pona ko silisa yango parce que eloko nyoso solution nyoso ife uta na bokoko na bino parce que omoni ndeko ndombele même mindele nde bazawana mindele nde bazawana oyo bonzambe oyo ya awa eza yango te ya Emmanuel ya Yesu te oyo yaka awa eza négatif négatif oyo ekota awa nde maladi mingi mpe bayindo bazobela ezobimilaka na négatif oyo ekotaka awa na Afrique omoni parce que mokila molimo na bino nde mutu eza na solution na bino baye oyo boza ya bango
donc soki biso bangunza toye omoni côté mosusu pona kolakisa bino kaka mayele oyo nazolakisa lelo na bato bazali lolendo na musuni akolakisa te akolinga mingi oya nini oyo ya ipana ya apesa mbongo pona olakisa minzoke pa bayindo bayebaki ke ate soki mwana na yo miso déranger zwa mwa likasa sala nini tuta tamo matanga ni sali nini ebiki donc bayindo bayebaki tout dikanisité ke il faut bakenga mwana na hôpital bakote pa mwana na hôpital bayebaki mutu tant papa kaka ozobota maboye ozobota oya yo mwana mayele nyonso sali nini ezai pa ina yo omoni oyebi mwana oyo soki kokoso eza boye na kozwa boye na kosala boye na kozwa boye na kosala boye na kozwa boye na kosala boye yango esalaki ete muloposo pembe mundele ntango aye awa na Afrique nda ayo komona ke lolenge Afrique ezalaki ayo muna sagesse moko baafrikain bazalaki na yango eloko nde yango ebangisaka mundele nde tinda na yango bomoni sikoyo mayele yango sikoyo eye sikoyo na eleko oyo po ete fumuki mango alakaka yango alobaka malamu ke ntango longi akoya longi nde moto aya kopesa sikoyo nzela nde na zinga ya longi bajeni bakosala nini bakopusa na pene na ye ntango bajeni bakopusa na pene na ye bajeni oyo bakopusa na pene na ye moko na moko aza na elembo na ye asali nini abotamelaki mais aye pene ya longi mpona nini mpona longi asala nini aoriente akolisi ye nanu na molimo apres aoriente ye nde ntina oyo bomoni biso sikoyo tobimi toye po ete tolekaki deya na école africain formé biso yango toye pa na bino donc bobanga na bino te koloba ete bokoko eza bondoki bokoko eza boye te ngunza manoka alobi ete soki bolandi fumuki mbango soki bolandi bokoko soki bolandi oyo tozali toteya bino eza kaka mai ya fumuki mbango nde esika bokozwa kimia donc oyo tozotalisa bino eza nango bondoki te ata yo moko na ndako koki kosala soki mwana azali kotungisa yango po ete biso ne ngunza nde topesi yango mpona bino bosalela yango kimia ya fumuki mbango ekozala epai na bino matondo nini ngunza bato bakolanda ebele oyo pe bakotrouve gain de cause oyo baze lelo na bakawane lali misolo bato mosusu bandaki bongo maladi wana bazalaki bana bilenge lelo bakomi kobota batungisamaka kaka mais problème eza que lelo église chrétienne telemi bakombataka be bonkoko bakata balien basala bademon mosusu approprié po bato batala kutu ata esika bauteli te lelo na baeglise mosusu na kombo oyo ya libota na yo kombo na yo ndombele botale soko komi na église wana fozala Emmanuel donc kombo wana eze lien babengi yango lien yango balobi bankoko no bakenda bakufa bakontrolaka yo na kombo wana fo bakata lien wana donc il faut otika kombo wana babatisi yo bapesi yo kombo lelo ngunza manoka boyeyi na boyebi mosusu liboso ya mokili totunaka mituna oyo po eze vie quotidienne yango bato bazali kovivre mokolo na mokolo l'église misali combattant ya culture africaine combattant ya sagesse africaine bokolo bana bato wana ni lelo tozali na bato mosusu balongwa soko baludiongo bakoma soko ba frère Jérémie soko nini bakombo esantu bakombo ya bakoko ebombi bebondoki eze lien ya mpasi oyo bato baindo bazali komona na eleko matondo mingi ndeko ndombele pe mo matondo na bandeko balandi na banzi pasi oyo baindo bazali komona ezakaka na bakombo wana bakombo oyo bapesa bango moni toza na non toza pe na prénom non ndeti biso kombo na biso ezali ngunza manoka matomina siko prénom eza noté so babi prénom de après non est après nous non après nous eza noté siko prénom ne uta wapi omoni mundele yebi molimo mundele yebi ke tango nazoya ko konza bayindo eloka liboso ifuna kata relation na bango na mokila molimo na bango nzoka nde relation ya bayindo na mokila molimo na bango eza ko bandela na neka moyindo azawana eza kolata na kombo oyo moyindo azali na yango nde relation moyindo azana yango soki tozwi kombo na biso donc kombo ya mundele to latisi yango na nzoto ya moyindo to pesi sikoyo kombo wana ya mundele autorité liboso ya kombo ya bakoko na bango nde sika oyo monike ba obengo kombo papi aza molimo moni papi aza molimo siko molimo wana eza molimo mindele tango yo ndimi
kombo wana ezala likolo na yo de ondimi pe molimo wana bana ko encadre ko batela yo ne milimo wana ezopesa siko désordre tozana ngoti ko epa ya bayindo moyindo tango azalaki na itelo azalaki ko raisonner ngamu ko na aussi c'est itelo na ko travailler pour na mboka tango ko koma siko na niveau mboka kombo wana ya papi et comme siko dominer kombo na ye nde ekoki ko pesa so intérêt ke soka zwimbongo il faut ko tinda ngona na compte na banque na poto parce que molimo wana yaki pona ni pona intérêt mindele siko tango ezo sala kati na yo eko peso eko citer yo pono linga mingi nini kimundele omoni mbwa azalaka na zamba tango azalaka na zamba kombo ne pesa laka mbwa kuna na zamba bande ko ne ba nyama ba yebelaki na kombo wana tango tozwi mbwa toye na epene na biso bato tozwi mbwa to pesa kombo ya joli mbwa na komi joli siko musala ni mbwa na zo sala bazo kene na ye na zamba pona ke kokanga bande ko na ye ba nyama ayaka na bango epa ya moto nde moto si yoso amoni nyama na ale nyama azwi muku wa saini abwakile to mbwana shwaza nani a traite eloko pese traite wana ezani za kombo ba pesi wana joli do ba longoli ye na kombo azalaki naona nini na zamba donc ba yindo to koma ba traite parce que ba kombo ba pesa biso eza ba kombo oyo ba koko na biso ba tikela ka biso yango te yango esala kete na tango nyonso oyo tozali ko tanga bana na biso na ba kombo wana isika mokila molimo biso ezalaka ba koko na biso kanda bazalaka na yango na ndega ko sakana te ndeko azolanda ngai tosala pena makasi mingi tango boti mwana pesa kombo ya libota na bino epa ya mwana mais kolinga ko pesa kombo ya mundele wana te parce que na expliquer bino eloko moko boke ni kotala vocabulaire ya kombo oyo babengi Claude so boko kotala vocabulaire ya kombo babengi Claude ngolo ba handicapé ngolo ba koka si autant yo bengi mwana komona opesi mwana komona e Claude donc c'est que mwana na zana handicapé molimo nini kolata siko mwana wana ya handicapé donc ngolo ba ke mwana wana ana difficulté pona ko luka pona ko zwa tango nyoso za ozala kaka fene na kata ndako parce que molimo ezo kamba eza molimo nini ya handicapé matondo mingi matondo ngunza manoka to bendi penza suka ya manaka na biso so vraiment makambo ya kolobeze mingi kasi ntango ezeko sala biso deux fois kasi tokobunda bisika tozeko kenda tomeka kopusa mwa ntango etandeze ngonga bosufu toka bwana pona mokolo mwalelo ngunza manoka tokomi penza na suka na mwa moniti moko soko ezalaki na likambo moko bolingaki boloba oyo to tunibinote to message moko bolingi bopese na bandeko bazali kolanda biso na mokolo mwalelo matondo mingi ndeko ndombele na banzi tokolobaka na bandeko ete po ete za na bandeko mingi babengaki biso kolandela émission tukutaki kosala bozalaka très attentif tango tozali ko expliquer maïmaso tozali kotalisa bino o esengami bokeni kosala on soki bozana bandeko bazali kotungisa mandenge wana mais tango yo monike kokoso ezali na mai o biso totalisi bino bozanga te pona kobenganga biso po ete tango nyonso topesaka bino numéro na biso kasi oyo pene ezali motuya mingi ezali nini oyo ezali motuya mingi ezali ete moyindo esengeli koyeba ete ngongo tokomi eleko tokomi eza eleko esengeli moyindo nyonso atanga nsiku ayeba ndenge nini mokili ekelama parce que soki oyebi ndenge nini mokili ekelama oza na facilité ya kocomprendre ntango mosusu makambo biso tozoloba awa omoni il faut kotanga nsiku po ete eleko oyo tozali eza eleko oyo fumukimbango atindeli biso longi fumunkusu nde bomonaka ye wana bandeko na ngai eza mpona kokumisa bango te eza mpona kobetela bango maboko te kasi totala ngonga oyo esengeli bayindo banso totanga ndenge nini tata mokelakela mokili po ete soki totangi tokokomprendre babiloko oyo mingi tozomona tozokomprendre te moyindo ayebi eke satan azalaka eza na molimo mo babengaka satan nde molimo wana atiaka milimo ne ya mabe na kati na bato moyindo ayebi ete bokoko na ye eza bondoki moyindo ayebi ete nyonso oyo bakoko na batikaki eza mondoki nzoka nde bakoko bizaleli nyonso bakoko na biso basalaki bazwaki yango kaka bayeki kokuta yango kaka na nature bakoko balandaki nature nde yango epesaki lolenge oyo bakoko na biso bazalaki na yango mais ntango mundela ye abungisi biso abengi bokoko wana bondoki nde yango esalaki ete toyambama ye oyo mindele bayaki na yango nde siko ntango fumukimbango akoya nde fumukimbango eloka liboso fumukimbango asalaki ezalaki nini ezalaki ya kosala nani miracle mpona nini miracle ezalaki kaka mpona kolamusa bayindo ete bino mpe bozali na tata mokeli bino mpe bozali na oyo milimo oyo ya bino oyo ekopesa bino kimia nde yango fumukimbango asalaki me lokola mundele ayebaki kalikeli ya fumukimbango ayebaki mpe ete fumukimbango azali mobikisi ya bayindo nde ntina yango omonaki fumukimbango akenda kosala tuku misatu na boloko nde lokola ye alakaki biso ete eza na ngonga oyo akotindela biso longi wana akoyela biso nsiku akoya kotangisa biso bayindo po ete longi yana moto akoprepare biso sikoyo na arrive
ya roi divin oya koya ndeye wana mutu akoya kobikisa siko bayindo pamba te roi ne senga ya kokuta ba conscient bazali aya kokuta te bayindo molimo eza ya kokola aya kokuta te bayindo bazososola ya mabele na bango ndeti na olongi yaki bandeko na osenga bino pende sika bozali ete bokanga mitema te ngonge koki parce que tozo poussa na muke pona to komine sika obilaka ekokisamaka ngonge koki sika yo zali ndeko na ngai luka koyebe sika oyo nsiku to vuva moizali otanga nsiku parce que so tangi nsiku ko comprendre belé makambo mingo bozo sala ya kolobete tika to finga nguza manoka to tindele ba message ya kanda to finga ye to loba ne boye wana nyoso bozo sala na eza pona boluka ba mababe na bino pamba te tango lobi yango tango kanisi yango ekoti na kata mopepe nzoka ne nguza manoka zo ya awa pona kotalisa bino pona kolakisa bino bozo pesa ya ta 100 francs te ata 200 francs te donc tango yozo kanisa mabe pona nguza manoka yebeke milimo kaka o nguza manoka azali kolobela awa nge ya unte kozongela ntoka tozana posa te bilakeli wana esonga iso epai bayindo tozalina na posa ete mapamboli eya ntoka nde mpona mapamboli eya ndima bokoko landa mfumu nkimbangu nde kimi ya bayindo esila kozala katikati na biso oza na posa na biso nguza manoka benga biso na numero na biso 089 52 38 009 089 52 38 009 oza na posa basuggestion na yo komela biso na Facebook bana nengwa midaki matondo mingi matondo bandeko balandi bayindo bolamuka to bendi benza suka ya manaka ye boluka boyeba bosembo ya bayindo boluka boyeba bongo makambo ya boyindo lelo boke botangi na baete le plus vieux prisonnier du monde Nelson Mandela pour ça 27 ans en prison Nzokande Fumu Kimbangu asalaki 30 ans na boloko 27 ans bakisa 3 ans kasi babomi bosembo po soko to ko reconnaître Fumu Kimbangu ndeko bika ya Afrika matondo na ngunza manoka lolenge bopesa kibiso ntango na bino boleka na manaka na biso pona kotalisa bandeko bayindo musala bozoi nele koye en tout cas matondo tokoliki ya tokozongela bino lisusu po boyebi bozena yango mokileze koluka yango tala lelo na mpamba na bopete bato bazoi kisi ya maladi ya ndeke tokozongela bino lisusu na poso ezali koya pona kotalisa bandeko bayindo oyo bazedo partout boyebi Fumu Kimbangu batei kati na bino na eleko matondo bandeko balandi soko bolandaki biso na lolenge longo bani bopesi bongo matondo na tata kwa ku image ponini te na kamera humaine na biso nengwa dia kota mbumba kakalwila bangonde basalaki bo yamba biso na lolenge longo bani ponini te kuna na eteni ya montage tomoni ndeko ngala zumbu 9L yena ndeko na ye pyramide buzayadio botikala na kimia ya Fumu Kimbangu tokutani na bino na poso ezali koya pona manaka lisusu moyindo atana pasi yengo atakondima pasi netengo oyo pasi yengo moyindo atana pasi yengo atakondima pasi netengo oyo pasi yengo Yo peki kolo bango